3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W. Zongo Mwana Junior, Toboningu Mebimi Kuna. Et donc, et qui formation moyenne qui n'a couleur Madiako. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W. Premier anniversaire ya père Nabiso Nenga Dayaki comme azala mutabilamba Nenga lataki donc biso beto ko se présenter to la tarande to mesana ko lata ya trois ko lobezate. Merci beaucoup maman bate. Bon, ya ko lobezanga raté teke to sana fi faire to loba. Nga na o regretter kaka. Donc mais trop pas to regretter qui. To reste tant ko ke mes mais to ya ta musicien moroté. Ce qui te lobby musicien, ça veut dire que les musiciens sont RDC, tout le monde est mort. Donc, les gens na habité et ça la raison de ça bon moi, ça la raté. Donc, na ma dit encore que tout le monde est musicien mort. Il y a eu que baza Côte d'Ivoire, mais les musiciens ils sont baza, bazate. Pour arrêter coup frater arrêter. Mais tout le monde est bangoté, tu regretter. Merci beaucoup, merci. Toujours notre plan Kata Indoussa. Déjà un an, papa n'a plus avec nous. Donc, Babi Banamatoni, il comprend un moment, il tombe, je peux nous aller, papa va les souhaiter. Donc, à souvent, le problème d'avoir confiné. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W. Vraiment boss modogo André de London aye kaka pona papa Wemba tala kutuye sa père honoré papa Wemba mais ba musicien de kato mona ba été boss modogo bonjour. Bonjour. Oya ki pona matanga papa non? Aki pona matanga papa. Il en est déjà. Atiki biso. Bon ya lobaki to lela ya na ateni. Oui. Junior Zono de boss modogo bien tout le monde na lati makas André de London. Oizali Jimmy Weston ya baba vet. Tala musala mundela sali. Ça peut tout bailler au moniteur on a komi ka boye bakimi bango nyonso bakimi ba communauté internationale de la SAP mundele asali Jimmy Weston ba vet botala kindoki na sima kweza kaka na mukoto ba ke mungala ma miso nzambe jike bende place de maître boss modogo sikolo essaye nondeni bino ba sape boye me ba mission ba yete bon ba mission so ba yete wana e concerné bango mais eloko moko na ibisa bino yango Teni on a beti. On a Ebisabino. L'eau est charge. Parce que va bien rapide. J'ai bien piano. Souverain premier. Hein? Yep na Ebisi en tout cas. Des nazaboé. Ngai tellement que son abimi batu ba quoi ba quoi ba kao. Lola yomo uti Londres zoka charge à Makambo. Pour na minute 24e déjà 24e page à Yoji. Et bima qui déjà mais Oizali collection 2018. Voilà. Bon vérifier ma camona Ebisabino. Bon vérifier ma camona Ebisabino. Oh kanga makambo yo. Ba petit na communauté internationale saba na mbinza ba ima. Boss modogo sikone ba moni yene papa ma batata tombe babi et c'est pas quoi, et c'est ne fait na tombe. Bon, masolo wana nde na boye nazo kendemba mona kutana na ministre ya culture. Wana na ministre na biso. Awe ba ndeni na osala. Oza makama mike. Parce que makambo eza makambo ya président de la République ya makambo. Nde omoni harmonie ba aspect ba finissage au salima parce que eza iloko moko esenga sufu ba longola ngo basala ngo muzole. Soma wana esenga yeke moloka ba basala ngo muzole wana moni. Boya pour ko s'inquiéter ko était pour na masole na ngo. Après awa ne vous a to tambi na o cheto. Après awa to kina na o chombo mère pa ibisinga na leka na pale. Mère abi bana mbinza me ko leka na place commerciale na Avenue Forêt. Pa yemo mère to kutana to sulu. Mais mini vraiment tellement que ba avion ba vertige comme moi motema beaucoup sur la capitaine de l'équipe assistant. Capitaine de l'équipe. Ah, pour les papa. En tout cas, to les papa mais et là on a roloba
na sepelité na comportement ba musicien omoni ata ba finga biso ke biso ba saper ba voyou biso boye mais to lakisi eloko nini ba bengi reconnaissance na mokili fo ezalaka lelo ba chanteur soki bolata kitoko bozo kata cheve bien bozo yemba danger bozo tambula bien ezaki pona papa mais une année à papa awa na moni chanteur ata moko ta redi à Miss bana vive la musique vraiment vraiment souci pour na redi à Miss yango biso na communauté to loba il y a des gens il y a des gens vraiment batu bazali mboko basoso redi à Miss ozana kini au voyager te vieux au monanité tant aux hommes la maille banzaka pe source en tout cas ba proche ya papa boyete ba chanteur mboko onga jibe matonge quand même bayaki bana matonge ba ko bitumba te eza ya bango te bayena bala gomba kimi bitumba si biso ba matonge la papa na la gomme non ya dinga vraiment eza maintenant eza une année ya papa wemba une année papa lo bakili papa bolela ki na matanga o ezali premier anniversaire na ye une année na ye yango wana bana matonge ba kimi bitumba wana est-ce que to ko ba eza mambo eza chaque année bitaka na liboso po bolemba bino ngo apo des ans te biso to lembaka te soko calculer ni akos banda via daya tile soko dali ni akos pana biso aza papa akoza pe koko biso to koza ba koko mais tile loto kendaka papa wemba nde to lemba biso ba saper to kolemba te mais tozo senga na ba chanteur yango monaka mingi boswanaka bokabwanaka kaka na ndenga mabe. Pourquoi ingratitude à Boé? Papa Wembande Moukonzi na bino ba chanteur à Congo. Les rois de la rumba, les rois de la sap, maître de l'école. Vous avez une idéologie à papa. Pourquoi les lots boyete? Boyete les lots en tout cas vraiment mato. Nzamba ko frapper bino. Nzamba ko frapper bino. Na ingratitude au Bossali. Voilà. Merci beaucoup. Roque Nabino, merci beaucoup pour Nabino. Vraiment, les musiciens, ils ont pas si mis quoi. Ah, on a 5 fleurs, ne pas déposer. Papa, ouais, il ne plus parmi le vivant, hein. Il ne plus des gens dans son top de zana. À Katiki Biso, mais Bozate, Boyete, vraiment surtout Redi à Miss, surtout parce que vous avez la musique. Eh, village Moloka, on a bio quand même, Kanakana Indie, bien très bien. Au monanité, donc. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Il est venu quand même, malgré la pluie, malgré qu'il vient de loin, il est venu quand même rendre hommage à l'homme que j'appelle maître de l'école, Papa Wemba, les cours. Bonjour papa. Bonjour. Babi, je sais que non, boula, aussi quand même, quand même. Ouais, quand même, je puis quand même atterrir ici, donc mettre mes pieds ici, au cimetière de certains personnages que nous appelons Papa Wemba, qui est parmi les icônes de la musique congolaise, de la musique africaine, pourquoi pas du monde, et parmi les icônes de la SAP. Quand nous parlons de la SAP, nous les considérons comme ils sont parmi les 4, je dirais, dans la constellation des 4 As, Servos Niarkos, King Kestermeni à Papa Wemba et Bozi Boziana. Lui, parfois, je peux les compter, il est parmi les 3e personnalités qui vit dans le spirituel. Je dis qu'il vit dans le spirituel, il ne plie avec nous dans ce monde physique, mais il évolue dans le monde spirituel. Donc nous restons avec Bozi Boziana qui est avec nous. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, Papa Wemba a totalisé une année. Oui. Une année vraiment de manquer ça pour moi. Le président de Ligue des sapeurs congolais, c'est un péché si je ne me suis pas rendu ici malgré les intempéries. Mais quand même, j'ai fourni l'effort. Comme on dit, vaut mieux la faire d'une chose que son commencement. Donc j'ai quand même fait l'effort vraiment. J'ai aménagé aucun effort de façon que je me pointe dans ce lieu. Donc pour rendre hommage à la personne qui est l'icône, qui est aussi de ma famille. De ma famille, oui. Donc ma soeur, ma cousine, elle est 3e femme de papa, de défunt papa de Papa Wemba. Donc ma soeur, oui, est la 3e femme. Maman Ngakia. Ok, merci beaucoup. Le président, tu es là, mais maintenant tu es en retard, il y a d'autres papas qui viennent de partir. Mais ici, on a un problème. Eux que ça, le plus grave, pas surtout, les missions n'ont pas venu. Personne.
Bon, c'est pas parfois condamné. Vous savez, parfois, certains musiciens ont d'autres préoccupations. Ils ont préoccupations, ils ont pété. Mutu pas koyo le kam suna tane mon emsu pe pour to ça c'est le 24 à coxi une année mais emsu pas to comme 2 ans au moins pe ba misem su ba koyo le kana tourner vie emsu ba empêchement na bango ba koyo le kana c'est pas un problème. Les gens vont beaucoup plus parler de Redi Amis. Pour Redi Amis, Redi Amis a été élevé chez Papa Wemba comme un enfant, comme un petit frère. Azaki wana azaki na vila musica et Redi connaît mieux Matonge par grâce à Papa Wemba. Et mais babi que non et ça pas si Redi tout le monde ne peut pas venir, mais sauf Redi. Pourquoi il fallait Redi? C'est bon, M. Redi Azatoba, ce qui va M. Baza se plaindre, Redi Aza presque moi, on a souka, vive à Bimissi, vive à Bimissi, oh pas Bimissi, ça c'est le succès. Vive à moi, on a souka, vive à Bimissi. Je crois, M. Soussou, contre temps Pézala. Il y a un le premier, non, le premier anniversaire, une année. Et si la tête M. Soussou, comme donc, bah, jour, ils ont continué. Au moins, je ne sais pas quoi, M. Soussou, na particularité, na emo, bah, yé, na kota, là, ils ont ma bête, m'empêche pas Pézala. Voilà, est-ce que tu condamnes famille, les musiciens, tu orchestre, tu condamnes gouvernement parce que tout le monde qui a la sœur Marie Missamou, une année, qui perd Tombal. Papa Wemba, une année c'est aujourd'hui, mais Pierre Tombal, je sais pas, Ezaki, bien bah ça perd, quand on a un ministre qui tout est, Ezaki bon, ma famille, faisant mal organisé, c'est ça qui bat Pierre Tombal l'autre. Mais il y a des lois foncées. Tous aiment sous corps. Corps net, c'est un corps pour pas détruire. Et ça va tant pour détruire. Corps surtout pas déplacer. Et ça appelle à tant au basalaka pour bâtir Pierre Tombal. Il faut ma belle qui t'a Pierre Tombal sous cause à bâtir en bois et ma belle qui t'a edindi. Donc ça va tant qu'on vient ma belle sous banane batali et c'est un il faut ma belle qui t'a après sous bâtir ça c'est pas un problème. Déjà cadre ba kundi ça ma idéal. Et azo méritant. Papa azo méritant cadre ça idéal. Pierre Tombal ça dit absolument rien. D'accord, merci beaucoup. Déjà à la fin, moi, quelques mois, 2 mois, pour notre papa, il ne plie et puis il a battu dans l'émission. Ouais, quelques mois dans le bas. Papa, le bas qui a ce que tu as Nzembo, à Souka, le Kester, le bas qui abi Matanga. Pour na battu nyoso. Et si la mais pour na battu bazaki ayo. Pour na papa ici, pour na battu bazaki pour ayo. Et si la te. Taka neti battu ba yepe. Bauti misiko pour connaître le qu'on a nzela moi li kam nzela mais ozu ba transport ba msupe ba uti ba braza ba ye ba uti ba wap ba ye ti ba koto donc à toza on est ensemble avec malgré ça dans le spirituel même biso na toza na physique on est ensemble yanga no moni to yekota pe ba oyo ba yebi ke we mbakufi baza musika. Mais moi, on va brancher dans internet, on va brancher dans la télévision, on va batala, le premier anniversaire papa Messani. Pour eux, je crois dans la deuxième étape, église awa après Sunama Tongé. Donc c'est pas un problème. Na pesi ba mission nous sommes des artistes, nous sommes balinga musique, balinga art, balinga sap. Mais comme ça, il est interpellé pour le gouvernement, mais au moins quand même son papa Mbosa ba associé ba sa perte. Non des sapeurs mais sapeurs mona bimisambongo asombe la mbobe abongise la mana pour ka aya courant hommage. Dans son pays Cambodgien mo pense appeler ba sapeur na pesi ba congolais sont moto bazan étranger na baza awa bazu tanko yate na pesi bana mombele nyonso pour idéologie ou sur le bateau ma forme banini et ça idéologie ba cerveau ça batique so papa batique la biso ba kin kesse batique la biso donc na mombele biso vraiment forme et ça traduction. Donc ça parle de 3 communes limitées Mombele, Kalamuma Tongé et Bandalungwa kin kesse remenia. Et ça bongo mais so tali so na masolo toto bana masola Mombele kin kesse mi waye ba kin kesse za mona Mombele. Ah bon? Ah, ça, mon belle, qu'est-ce que ça? Abandonné qu'on va na outil Kikwiti. Aïe, abandonné va na mon belle, na mobenga, pas grand frère naï. Abandonné bête en chambre na bon pérou, na mon belle. Si à qui a zongi susu, a zongi le bumbashi, à qui autant na le bumbashi, à partir de bumbashi de baozoé, à qui viva mais abandonné musique n'a passé bani à part Kikwiti, na Kinshasa abandonné musique na mon belle, avant na mon belle, na mobenga. Merci beaucoup papa. C'est parfois à moi que je te remercie. Comme on arrête mais na moni je laisse mon pratique là qui malgré internet. Côté internet là na mingi koleka. Pour internet à partir téléphone au talango. Na télévision mais à partir téléphone au talango. Ils ont date d'expiration. Ils ont date d'expiration. Peut éviter ce qui toque donc na sepeli
omoni eza makambo so kutananga hein mais makambo eza ebele ya misusu tosala ensemble so na osala makambo tout na osala naza baprojet bena osala mpona sap congolaise donc l'événement oyo ezangi lelo omona osala mais na projet ntango mais na lansango mpo yo moto oza témoin nanga donc na juillet toza na festival kitendi mpona oloba yo oza témoin nanga baconfrère baza baconfrère ya nini aza témoin toza na festival kitendi donc festival kitendi eloba nini omoni bango bakufi batikeli biso kitendi po ta musique po beta musique befola ta kitoko bango bazaki ba grand super mais to bon c'est eloko moko elamba eza première invention au moto mande kosala moto na jardin d'Eden air asali lisumu aye komona kendo asali lisumu fo azala ni na ko comprendre kazani aluki poso abana la telanda abana na poso nanu ya abana na fait ya nzende non abana na fait ya nzende kasa nzete nanu un peu plus loin aluki poso nyama azipika poka azipaka nilité na donc à partir wana ne invention oh muta koma ko luka nyoso bandi a partir muta yeba kazani et muta yeba zani comment luka sa brisé a comment tile lo moni batamaela basali bilamba donc économiquement elamba peut contribuer rapport na développement ya pour l'économie ya pays donc elamba donc tous un festival qui tendi donc l'union batike so ba serveurs ba Kinkester ba papa wemba ba bozi qui tendi to lo bien tina suko pour qui tendi des meilleurs amis to kufi to za mapango combien mais elamba ba kundo na mutu kwa tena lopango te bakuno ndo obeli kutunda ko comme chako refulo bazongo vandi des jours ba comme ko bande ko ba comme ba ko tiko na cimetière mais elamba ozana ti la dernière des mers na donc ça mystère mon nef to bo sonela mbate ya ngwana religion qui tende za botama na kati et ça religieux sans sa religion nyos. Merci beaucoup président. À suivre tokeno na couloir Madiakoko couloir Wembadio et qu'on maman sur les cas qu'on a oshwe to qu'on idéologie nous ça 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W. C'était promis, hein, on est là sur couloir Madiakoko, couloir Wembachungu. On est là, vous voyez déjà les héroïnes là. Elles ont une image, tout le monde a une image des héroïnes de Marcas. Et puis tout le monde, le collant maman comme est venu, c'est un local, il va télé malade bien. Dans le cadre il y a déjà papa Wemba, il est absent mais il est absent dans l'esprit mais il n'est pas absent comme ça. Bangungu mekena, zongu mwana junior, tout le monde ngou bimikuna. Et donc, et donc il faut m'assumer qu'il n'a coulé à Madiakoko. Voilà, bon, mon numéro événement et ça m'a qui bongo pour n'allouer papa ou ma absence naïe. Donc c'était pas facile, c'était chaud, vraiment chaud dans le Madiakoko. Donc toi continuer na biso na ba élément mususu. Bon mon numéro nyo kanguma, je sais pas nyo kanini mais azoguma va simbier. D'accord, kaka pour un événement il n'est déjà pas il n'est plus avec nous. Mais il est dans l'esprit avec nous. Bon, nous bimaki, tout le monde y a image. Et là, on a venu à l'Okolama. Moko va venir à l'Okolama lokai. Bonsoir. Bonsoir, maman. On a plus que besoin d'un garçon complet. Déjà une année. Ouais. Une année, les courroux ne plus avec nous. Ouais. Et ça, Bilondeni. Et ça, biso passe pour papa na biso akei. Talaka gapote akei, toza passe. Toyeba ngona suka avakende pa kende akaidae biso zakika na avenue to lena papa gâteau histoire ane sala biso passe leo na tikala na ngona tina cimetière na lobaira na lena papa gâteau Patrick Lizemba ko lela souci ya papa biso benga ke papa to benga ke su koko po amoni biso ndeto koli yanga to lela kaka. Donc azam moko ya bana matonge avenue sangisa ba molokai mona lokolama alobi ki aleli papa mais bozaki absent lelo une année na ye bozaki présenté na tombe na ye te biso to kenda ki direct mama to kenda ki na sous des fois te ba milulo za kulo yango da biso to kenda ki bozaki samedi kuna toi samedi wana to tiki ba gerbe de fer ne zalaraka sur lelo nde siko ne mamuna biso par rapport à G ozo mona moi to tika ngo ezate poto ke sous métropole te mo to kenda samedi moi to kenda lo ezate yango ya biso to memi yango lelo mais ba saper ba fingi bino ba beki ba matongi bolata bien te et puis boye na ne pas la gomme avec maman ba fête talaka neto za boye zo image ça zo bena bien papa talaka o ba triple semaine on comprend triple semaine dans les mozo biso mobimba lelo to tikeli bango bango ba ye na matongi to tikeli bomba la tabati to yambi ba pa ya te to ko kana bango bo yamba ba pa c'est pas bien to ke ngenge moko to tikeli bango voilà dis un peu idéologie à papa tikela idéologie ni botika
bango ti le zani idéologie tika bino. Idéologie papa tika biso ka mon propre ko sala bien. Ka lobaki soki yindi bo tanora la gomme ka ma papa kaka. To le gars na ma papa kaka. Yo mon propre ça la vraiment bien. Nini? Mbanga. Manga, bien savoir parler. Mbanga yango savoir parler, comment expliquer par rapport à G. Ils ont pris un play, tout le monde a matongé, à cause de la vainquité. Vous comprenez? Bakolonga ngaïté, rolonga na nyonso mbanga. Mbanga toujours idéologie. OK, monde entier ça pour ça y ba molokai, ça va venir les 500 molokai de la viande. Parce qu'il y a des gens qui que molokai ça lango comme mboka moko existe ka lango ndenge mni moloba te. Donc ba y ba que non molokai ça ndenge ba bulate molokai et ça vraiment ndenge papa pesango. Molokai to banalo mwana eza Masimanimba avenue Masimanimba Oshwe Hello lokola moto za bomona oyo ka grand prêtre lokola ma avenue garçon complet grand prêtre ba philosophe ba garçon complet avenue moko lokola ma parce que lokola mais elle aura centre il y a venu outil victoire mpozo dans centre zara lokola ma eza ngo soto ke na ka c'est kanda avenue aye demain aye mon papa kanda avenue papa ne India soto sangisa on sali molokai. J'espère que vous avez bien compris. Molokai c'est Masimanimba c'est Osh lokola makanda India et ça ba avenue ba sangisa ça te beaucoup non village té papa yo pour notre moni yo garçon complet ya c'est là place abinaye te o ba garçon complet la matonge papa mbatika idéologie biso bato suka to sala na papa clip araignée donc so moninga donc talanga na araignée o mona ngai biso bato suka to sola na papa ava papa qui est de Côte d'Ivoire ti liwe zuive to lena papa gâteau tokanga bango ka pona gâteau que non papa ma bébé si matonge bana batangi te bameli badiamba et puis là on y papa a pas mbanga pas bilamba souvenir ani nango naso botali bobi ko oza papa ta souvenir ani souvenir à papa bon souvenir à papa c'est belé papa te biso na banzembu papa expliquer biso que non chance le repamba aux on prend petit faut tanga na nous classe pour l'uniforme attendez à toi net singa iboye je sais comment m'exprimer en français c'est grâce à papa tu vois ah papa sali est belé a bien fait de le bango trotter pour bien fait musuto biso no lo bango boye et aux amis même 2 à 3 jours ils ont pris mais papa baby c'est merci papa encadré biso par rapport à G. On a une fausse information. Ok, merci beaucoup là. C'était le Kolama, dans le quartier Matonge, un garçon complet. Il nous ça va bien les nous on a vraiment pratiqué là-bas. Toi avancer mon pied, toi côté podium, Matonge est tombé, c'est ça, Matonge est yini donc j'ai été Matonge, sinon c'est Matonge, Matonge c'est pas c'est Matonge. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Ah ben oui, Matonge c'est Matonge, Matonge n'est pas Paris, Matonge n'est pas Belgique, Matonge c'est Matonge. Nazana moroba bana Matonge. Comme l'invincible. C'est déjà une année aujourd'hui, papa m'en plie. Bon, une année, il y a le droit à commémoration. Il y a disparition, il y a Papa Wemba. Papa Wemba, il y a un vieux que moi-même j'ai connu personnellement. En tant que moi, Matonge, natif de Matonge. Le code n'a pas naïe, chaque jeudi na Masimanimba. Et ça c'est plaisir, il y a trop de bino journalistes qui continuent à véhiculer toujours l'image positivement. Nos biso en tant que descendants pénal mon local, tout se peut dire trop. Mais tu outil est-ce que va kumnando va pas wemba le courou? Tout le monde m'a tonga été. Pas m'a tonga parce que papa est mort. Kaka ba saper, ba mission ba été, ba m'a tonga ba été. Et ça ni bon là piste n'a pas ça fait que bon non bisika ba ça ni to wei. Vous êtes sûr que parmi batu bazaki wana nyoso yo au salé enquête ata mona matonge mo azate parmi ba saper bana matonge bali. Oui. Na yebi mais bango ba ki na kaka ki saper. Na ba léopard de la sapouana, il y a beaucoup de jeunes gens de matonge. Très bien noté. Papa on basalaki écrit ebelé junior zone nous ba saper bazaka na kata indusa. Il y a papa ne plie déjà une année. Tout ça va monana. C'est awa. Oui, parmi Bamboula, l'état, bana kalu kangalé ma commune présidentielle. Tous au banga bango te défendre de la SAP, de tous awa bisonyoso, te lisanga pas de défendre ba voitité,
tozali ba pièce a baba bezate toza ba mire ba jupe ba illusion les awa ba famille na bango yo babundaka guerre du centre yango bitumbe silité mais papa lelo kuna na nécropole boya kite na nécropole métropole toya kite parce que tozalaki na problème atan ngonga nde ezalaki te ya kokende kuna yango wana tobande kozela bango tobagare na bango lelo eza journée spéciale vuya te toboyi vuya toboyi makambo botika biso tosala oyo nyonso tozala yango mposa oh, la guerre du Japon, toujours Bendela état-major. La guerre du Japon, toujours. La guerre du Japon, toujours. La guerre du Japon, toujours Versailles, toujours Versailles. Merci. Merci beaucoup. Tu connais Igma comme toujours quand il nous ça m'a. Obi Michel Mora vive à été. Ouais, n'est pas mais ça fait babi vous avez pressé à voyager pas qu'elle voyage. On les bail le rendre papa hommage parce que beaucoup même samedi dimanche mais ça qui le lundi t'es qui ne joue on est à Koufa qui lelo jour na fallait pas aller lelo sur le terrain. Mais bah on va pouvoir que na bango Côte d'Ivoire pour na je sais pas na bango mais musicien bazar c'est belle quand même. Attends mon rota qui présent parce que papa est moko quand on a sa père. Bon, so lobi nengwa nanga kama pasenga na mona nadu. Webi nadu no? O benga New Jack. Ah, New Jack de Matonge. Mais na compagnie, mais tu bien musicien oh ba wuta na vivre la musique, parce que belé, ba ready, tout le monde pleure de ready, ba bien ready. Il faut poser question na moko na bi organisation na bangote. Ngana zaraga mwana molokai un natif descendant. Na esprit bien mais on a faut poser bango chacun en privé. Vous posez des questions aux réactions à chaud. Ok, merci que plus loin. Est-ce qu'une année on va poser les lobes fêtant une année? Est-ce qu'année prochaine vous fêtez sur une année des ans? Moi je souhaite que ça se pérenniser chaque année pour on a des monuments, ça vraiment les gens m'ont mené dans la musique. Et pour preuve, à Daé Metilelo, son image continue à parler d'elle-même. Voilà. Ok, merci beaucoup pour Nathan Nayo. Merci beaucoup. Okay. Courage ma chère. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Baka Matonge c'est Matonge. Matonge tika Matonge jamais zo ba combo. Siko do même mo la tindenge papa ba muso batindong ba yo ji ba tindenge ni mais ya la tindenge papa kufela ki. Je ne sais pas vous bien. Tout le monde est ndenga lati. Ozuye bien. Alati banenge papa kufela ki junior ozuye. Chapeau papa n'angazaki n'ango blouson culotte papa il s'est biso no bonsoir. Bonsoir. Idéo eutino ouais. Non, ngai na bano sepela mingi na luki o papa na robeta parce que papa wemba akufi atiki biso na posa donc posa na yesi la gité. En tout cas to biso toza baleki na ye en plus toza bana na idéologie na ye en tout cas to ko lemba ngote. En tout cas na ndako sepela mingi na ne papa wemba na olata. Donc pas lamba oyo na sepelaka na ebaka jour ya kufaka na olata kaka ndenge ya kufaki. Donc en tout cas papa wemba posa na biso to tika lobosa na yete. Papa posa mwana Matonge? Non, nga za na nofani na njini. Ah, donc mwana njili la papa wemba na donc papa wemba azalaki mutu moko ando ya tronjil a confirma ki biso trop. To mona ki donc posa na ye to anolanda ka ye partout. Na 8 ans romona na métropole te ba course ezalaki belé mais na sepeli to yaro lela na Matonge zaka kin njile za commune to ana eloko to kolobate ya mingi na ebite papa moi de 3 souvenirs papa meza ki moi de 3 souvenirs na zo kanto na mutu papa mabilamba souvenir ya soni à part bilamba oh papa mba c'est comme Moussa bilamba non papa mba za ki donc ya bana représenter presque to mona ka kazo présenter de na Congo mais amie ba ki valeur na été biso pe na Congo to mié ba ki valeur na été. Parce que les musiciens sont awa, ouais, minene to mié ba valeur na bango te. Tant on t'a kufi to comprendre que papa mbazala ki nani, aningisa ki monde, to monde lelo na États-Unis avant match beta batie papa wemba ki va moto munene. Alors idéologie papa wemba to kotika la aussi la te. Ceux qui battent kotika ngo biso to kotika ngo te. To anolanda ndenge ba ndolo bana biso kala ingangu technique na keser. En tout cas, ma soleil zali belé à koloba mais pour l'instant papa wemba za trois vocales n'importe comment la biso pambo yebi. En tout cas moi vocal na ye oyo bon. Na osala ngote et puis ça m'a passé. Ah papa c'est ça mon clip et c'est pela et ah on l'aura fait beaucoup. Est-ce que banzaka penga yo. Ah papa wemba bon na olobate na olela.
Nako karaté. Voilà, merci pour Nathan, merci beaucoup. Et on continue toujours dans la couloir Mandakoko. C'est Matongé. Ah ben j'étais pas seule aujourd'hui ce soir, j'étais accompagnée avec ma concert. Donc Natana Annette Mujinga, à Pembe Nangai. Annette pour ça na tout un peu hindou ça va bien que et ça tombé les lois. Et bonsoir, on appelle ici bonsoir. La bâtiment sur la Nabiso partout dans le monde entier. En tout cas, les lots, vraiment dans le couloir. Badiakoko. Balobi André Kimbout a changé au Congo comme dans le couloir Papa Wemba. Bana poto partout. Nous pouvons sentir qu'à ambiance, il y a couloir Badiakoko, Batu Batonzi. Malgré que tout le monde est bon dans la nécropole, net barredi à Miss, tout le monde est bon, été, musicien été, j'ai piano été, mais tu sentir mourir et lamba ya kitenzi, quand même, hein, pour commémorer na Papa Wemba, Oazala qui est un grand musicien, un artiste peintre, un grand acteur, donc batou, comédien, musicien, Moutounion, soit aïe, awa vraiment, Azako s'est retrouvé pour Papa Wemba, en tout cas maître de l'école, rien à dire. Donc quand tu n'as passé le micro, pas concernant Ngaï, peut faire à moi quelqu'un annonce quand on a ta hindou saya, couloir Madiakoko. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Et ben voilà quand des bozomona a tout ça vraiment dans couloir Badiakoko. Malgré que mingi ngana kangamara wana malgré que mingi tout le monde est bon dans cimetière te mais bayeka awa mingi bazaki na bona papa kana tangwa ba feti ya komela. Lelo papa une année déjà na sama belé to moni bangote mais lelo awa na zo solana ba sapeur po bango ndeka baza l'honneur ba musicien to moni bangote malgré que c'était un musicien to moni bangote na cimetière mais to sola na ba sapeur mbote papa na pesa na ni parole. Everything is fine. Everything is fine. Léopard. Merci vos chéris aux Léopard de la SAP. Ba sapero ba kendara ba matara ba avion. Ba tu ba boya d'élégance ba silisa kuluna. Ba la ça ba tu propriété. Nenye zalara donc le lot aux na premier anniversaire ya Papa Wemba mais le roman lobby na CP na ngote. O ba mona na cimetière tété. Bilamba za te o kera cimetière. Donc na kota ba watembo papa déjà ça kenda to rendre hommage da depuis kala. Mais bien sûr, le Lezaki une année naé quand même, il fait boya poser moi gerbe de fleurs car année zalara. Un an déjà banda continue à ma belé to moni binoté ba musicien net ba redi ami si ba été. Ah wa te mon abinoka na couloir. Ah donc bino moyen abinoka po webi que moi ko mela moi ni ne rozala mais pena place matang eza bo comité. Keba na Tchakima desu. C'est peut-être parce que vos équipes mal organisé moyen de transport les quitté. Aux équipes nationales biso to matano ba avion. To matano avion au loin qui ça ti Paris France. Au loin qui ça ti Djobou. Okiti na Air Tambo. Ce n'est pas donnant n'importe qui. Bango bakeleki cimetière ko biso tozaki na messe. To uti na messe. Bana baleki. Cimetière uno kezwa libabe biso to ma pamboli. Oh libabe ndenge nini place ba tika nzoto papa yo ke kozwa libabe. Kenda via ça. Tout le monde ba saper rebelle pe kuna. Biso to bino seke bino bokimi elamba boyeni bozaki na balaga. So maramba bilamba biso to beta forme. Mutaleki biso atenga seke mutaleki ngate biso mutaleki Léopard ate. J'étais basoda bango yonde. Basoda bango Léopard nango ya. Aso zate basale là. OK, merci. Nango detile sazola na makambo ayebi, chaque oneli yo yebi, président Roger Tingi président assemblée provinciale. Maman Wivine Moleka l'impératrice aloba na tchombo nini? Vous n'avez plus d'unité, veuillez recharger votre compte sur la pena bali. OK, merci en tout cas zayo moroté na zayo susuna. Hein? Papa nanga bonsoir. Comment on nani? Ouais, nga comme nanga Hervé Jograda numéro 10 à Léopard. Donc bino boza ba sapeur ka ya koto to bo uti ba lemba ba wapi ba boaka ka koto yo. Ah, là na Paris na Afrique centrale, nous surtout na Kenara. La cimetière to moni binoté quand même un an déjà banda papa koti mabele. Il fallait boya quand même boya au moi gerbe de fleurs car ndenge zalara. Bon la papa vraiment ndenge zala mais to moni binoté to comme on a binora na kata couloir Madiako. Jeune des arts, bilamba kuna talara mokoto na lati. Yo mona ngo golf mais et à César Patioti. Vous comprenez, talara bilambe go beba na ba poussière. Biso to zele bango out oti met sa papa. Vous comprenez, oti met sa papa donc kindoki ya bonzambe. Vous comprenez. En tout cas grand merci car on est bon moni ba sapeur ndé baza vraiment à l'honneur ba sapeur ndé baza à l'honneur ba musicien ba yété na habité tisiko un an déjà bana papa kotisa ma belé Pierre Tombal na jusque là nanou ba tchété. Ouais, bana un mot pour ça. Ouais, bana poto bazola ndangai na pesi grand frère nanga bari tukulu na Paris wana
Masalange héritier Skramawel, na pesi Chesco gouverneur, na pesi petit nange Berius, na ebisaki yo kwanga kuteke na poto petit andole la poto ngwana. Na pesi ba masa tout ya poto Barry Tukulu nouveau riche, vieux Koliwa na zui, ta de Gralich, pauvre Jackson na kufa la souci à Licho à Versace. C'est trop cher, c'est du lourd. Caps Kapangala, Yebi Masolo, Kapangala, Didier Nzongo, la Tsindi Bango, Kibokolo. Et Kinoki, Gidel Trabendo. Ok, merci. En tout cas, on va peine en panzi dans papa Boni. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Ah, bitumba na sap kande bozomona, bitumba na sap eza koinda na kulamba dia koko. Eza vraiment ya koinda, balobi ale Léopard de la sap, kuna soki bitumba ba sap. Na ebite, ba o ban o yakina bango. Papa na ngate na yakina bango tete, papa na. Maman, o sona ba ta forme, talana élégance. C'est présenté par Bino groupe na bino zani. Oh, ma deux soba na so soba kino ngane na contrôler la zone mais bango na ebi bango te. On se reprend. Donc papa Wemba pas ebi bangote. Le part de la tout le monde benda ba croko benda ba bilo na ngana lati. Nana Emporio. On se reprend. Armani. Signe beaucoup. Signe beaucoup. Ah ouais kola ba baba na kabamba. Soko yi o utsangola zela kuka na gaivota. Soko yi na ba yoja kala ko mona na okede ki bokolo. Na muyonzi. Il y a un an déjà, Banda Papa qui est et là on y a partout dans le monde. Maintenant, elle est qui n'est pas bien au cimetière. Je ne sais pas, mais ça, j'ai mis comme même la bataille. Et si la Kambang pas Bapaya, mais pas Nabisote, Bango Baweli Saka, ok, cimetière. Maloba Baloba Libosa Papa. Papa ninganate mais nga soki ngai made sabana na yé na bandolo ba 3 mots papa au senti pena que non mbula to réaction mo salama on a papa ebelongyo on se reprend très tôt matin papa où sont tes gerres de fleurs ah le langana ya na gerres de fleurs na katsa ba matanga na katsa matongyo ba tutu ba ebi o made sabana so ba kinois d'autant ba solo nga fo solo nga bien solo nga tout droit sota la rapé faire rigolo la clip à le padre au monde nga na texaka on se reprend donc ba mbote nga na bana tu ya poto Odette Silesa, na bosanité, maman nanga Odette na Strasbourg. Na bosanité, famille Ondi, ma bosa Ondi de Champigny, Emile Ondi, bana tuya matongena ya bandal. Together is one. Ok, merci Kande bon moi yeza ko inda vraiment na couleur ba diako ko bazaki bango morote. Attendez sur na sapeur moko. To tika yemora se présenter na chana ba commentaire mingte parce que oh nyos bango bazolo ba ça n'engage que eux pas moi ils engagent na le bieza bango. Bonsoir papa. En tout cas bon, bonsoir à toi aussi frère chéri. Et ça a plaisir à ma casse donc on journaliste il y a belle fibre en tout cas ça m'étonnait quoi. Rien à commenter. Merci. Papa Nanga, un an déjà Banda Papa qui tout le monde est venu dans le cimetière ba musicien ba ki ma bino pe bokima et ça nini finalement. Ouais merci. Cimetière eza ndako ya ba wei. Omoni likamutu faut que se préparer quoi. Biso était que bana ya kalamu totikala na kati ya mabele po mungunya kota te na kati ya tokenge la territoire basoda tu bakanda guerre place moko kaka te ensemble te bongo camp base etikala ndenge nini. Mais est-ce que papa n'a pas été? N'a zongi liona moi le retour le bapongai et swing et c'est pelissingate. Balobara, un artiste ne meurt jamais, mais l'artiste vit à travers ses œuvres. Vu ma camion ce papa Wemba ça a tellement ébélé que ce tobito tanga lelo to rekomati année prochaine isuna dato et ko simbate. Mais yo lobi que cimetière les amboka ya ba wei pona ngai cimetière les amboka ba wei parce que papa Wemba za mo wei te pour azo vivre au travers babilambo lati biso nyon sonde tozo tambola toza propre bazo reconnaître biso partout dans le monde et ça grâce à papa Wemba. Ouais chérie. Ma question est ça, maman lobeza ngai. J'ai beaucoup la icône. On le dit bien que artiste ne meurt jamais. Wana na cadre ya œuvre. Ya misala na o ya sala na ba chanson na e a kufate. Mais question est cimetière. Biso tozi temps ya koli ya koyena na. C'est peut-être parce que vous étiez mal organisé transport et zala quitté tout le babongo. Biso to na kutu avion kutu. Avion de l'équipe na onjilia. Est-ce qu'il y a une gile est grave? Un maman. Donc rien à commenter. Bon, on peut pas qu'on a dit qu'on a honneur na bisoté. Mais on a na finga raté. Pour muto ala tarabia finga raté. Massa benana soulé au benda. Cameraman.
En tout cas, pour comprendre, bana poto partout dans le monde, pour comprendre, bitumba, ils ont vraiment ma casse à ou à la couleur badia coco, bah ça perd bah tombeau. Bonsoir papa. Ouais, bonsoir, grand prêtre mère. Balobi petit Japon, awa petit Japon, tout ça mon ara ningo beti, mais matanga to moni bino te petit Japon. Bon, moni papa wema, biso to ba descendant numéro 1 a fait beaucoup. Moni papa wema guerrier. Mona matanga fait beaucoup nazalaki, na dé itan fait dayaki. Na yaki wana yaki na pièce moko, oh tout le monde moko beta quitté. Moni na matanga fait beaucoup, ba tout ba wala le cimetière. Toboité, moni papa wema aza. Que bino bokima ki parce que vous avez mal organisé, ba le biba na matonge ba ki matanga na ma papa. Bon, ba ki mi forme ba ki na ma papa. Bon, moni fait beaucoup, ngana ko ki maté. Ndeti ngana pegi Japon ki sasa mobimbe bi na descendant numéro 1 fait beaucoup. Papa kufa katika ngana news ya mamba forme. En plus papa mbayebi senga petit, bino bozolata. Bolingi kaka kese moko fo bosa kese batutu na ese papa wemba ngana na descendant na ye na goki maete mo matanga fait beaucoup na yango na kana mule banimbe na yango ba weleli cimetière za problème te bakei biso pe to uti na Notre Dame to lela papa to kumisika papa bon moni so le na yebo mo mamba forme na kosa population te moni sapate na lati eza na capacité à 4 pays zongo zo sapate oyo eza na capacité à 4 pays eza mokasa blé et ça la mate luka li passa nango ti maramba forme ko kufa muta roya nango asate. OK, merci. Donc moni pona za igoi certain na yebi bana Paris bazawana ba soda tout baleli papa wemba na Paris venanga Ismaël Etimba na bosanité venanga yelo gata Robingele ya bichu pegi Japon yo soda. OK, merci. En tout cas, bazaki so, bazaki bango moroté, bazaki bango moroté. Moi, un mot pour koto bitumbele kaki makasi, hein. Junior zelanga na nous basaper na biso ana matongi parce que ça vraiment ya oina. Bon, ya kolobela mingi ezali te mama parce que yo moko zotala. Toza basaper a moina basaper a butu quoi. Tomoni bino ba fingi bino a mingi pa basaper ba otoleka. Ah, ba bino boza bilonga kala, bolati ba yamba yoji ya kala. Ba makamba bilamba kutoza ya kolobela te wana bana babotami lelo yo. Biso toza bakulu banche. Bato ba manda masolo liboso. Papa nanga bino pe bobande masolo liboso, boza ba responsable ndi nazo monela bino. Na matanga kuna na cimetière na nécropole to moni bino te. Non, tozala ki tanto e kokoma parce que moni ba mituka na biso ya Kinshasa e koma ko kende boye e ku finanzela mais to koma ki. Ba msupe bazwa ki biso na presse. Mais ya kolobela ezali ebele ezate parce que ya mukolo azaka ya mukolo zwa bateni onga na zana yango parce que koloba loba trop bilamba mususu ye na butu eza bilamba ya moi tokomaki banda kala zwa mobimba na ngai tina se tina likolo na ko expliquer yo. Merci Junior azui ba image déjà c'est bon zela biso ba image yo total ndenge bango ba beti ko leka batu nyonso ana couloir madia ko za ko inda ba saper baza vraiment ya kotomboka baza kotomboka na bandi na se na zana Jimmy Weston ya triple semelle ya bavette nazali na kani oye buka na kapamba pamba zwa yango kani eza ko buka na pamba pamba ezonga rape mobimba c'est moi le side mfumo mputu kolo abilele nazana pipi ya Jean-Paul Gauthier zona C nazana Jimmy Wesson nazana ba ya Jean-Paul Gauthier nazana yoji amba mutu ya sumba joie ya 3 temps nazana en tout cas nazana veste ya Yamamoto ya bapli na sima nazana ceinture ya Mporo Armani nazana body ya Jojo Armani nazana body ya Jean-Paul Gauthier. Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Induse ka mako za matongo se matongo tika matonge ba pesa ba commune belé ba kombo obiso bwebwete papa bi jamais biso ka matonge et puis ba biki mbuta comme ça ko couloir papa wemba diolo ngona couloir molokai na kata ba saper ba biki mwana ole la kaka déjà une année yango yo bébé saper pose image ole la kaka ko na yakenda la menakata sapologie kaka a telemi baboucha mystique et telemi ba veste gilet et telemi et osez bien affaire moins compliqué quoi
Donc bonsoir. Depuis la moine nécropole et puis on a coulé Madakoko donc bolungeza vraiment. Vous allez vraiment na nécropole. Ouais. Tu vas que plus absence il y a ba musicien. Mais jusqu'à maintenant dans remarquable na coulé Madakoko. Ouais. Mais ezanini. Bon en tout cas biso de comprendre mais tant déjà ba saper ba ya ta musicien et de lobby dans rien. Ouais solo. Oui pour saper as artiste. Tant que vous défendre forme, musicien peut que vous avez la bien té. Donc tant que ça perd à zana, tant musicien de lobby n'en rien. Si métier moi regret, mais ah oui ça regrette ça. Donc oui on a été ça n'en rien. Si on est les membres transport, vous aussi transporter pour le gouvernement. Beaucoup mais n'est pas comme à Tambo. Bon to comme un rapport, t'as la bilamba to la t'as relégué cara, et l'équipe n'a pas pangu. Donc transport to déclaré qu'on a pour gouvernement tchaki mutuka quoi, mituka bon, t'as la grandeur, ma mangé les gars quoi. Mais ça te répond à kuna totalement en transport, ah to zanga transport non. Ça perd à patron. On est dans un Gauthier, ouais, ça va parcelle na Gombe. Ah, Jean-Paul Gauthier la tami awa. Non, parcelle à Gombe quoi. Ah, zo image pour talaka zo sima quoi. Il batika na sima quoi. Donc au moni ba griffe ça baza ko bonana. Et bien nous va saper anan pe utu wapi. Ah, tout ça va saper à collectif à maison mère ya Weranson. Ah, ya président Weranson. Ah, président Weranson quoi. Tant ma président était on devait présenter quoi. Ah, dans le sens où. Non, il y a bonoko ya, tini binobo ya, bobu na bidili. Président talaka mo empêchement là qui ndule samedi. Ah, moi ndenge zala quoi. Mais tant biso to déjà to moi on a déjà que Weraza. Ouais. OK, tout le monde peut contrôler que Wera est, les Kawera. Moi c'est comme Wera. Obini moi c'est comme Wera. Bon, ming le béate, merci pour la parole maman babi idéologie yo makambo ko sukawati. Nansi yo mo na bacho. Mtapé Sarabiso pauvre banza mukala ministre de la culture. Yango se présentera biso na ebemba papa. To vandara na kati. Prezala ko koti ataba mise pe belé ba kota ba bima mais biso to soka privilège ya ko vanda pena na kiti. To zota le bemba papa si to partager ki 3 jours wana. Bon, y a pas César ke pour na mboka na biso. Gouverneur ville de Kinshasa Yandre Kimbuta yango. Père apesa ki y a pas César na mboka na biso. Ceux qui moutent à Lucas à l'Ikamba Malamu, tout le monde a monté. Il y a un mboko pose à la bien, faut ça la ramener mabe. Yango bango, bah c'est préféré que tous les la papa na buzoba et tant que papa zaï moutaloku, mon papa en Orléans moutounionso. Il y a grave exaté, bah moi t'as trop quand la président de la forêt et si Gazali tant que mon frère, la PC bah moi t'as trop papa chéri, bah bilidar à pembe. Le quoi là mbao yeso c'est la prière. Merci beaucoup, merci papa on m'a battu. Bon. Hello, et ça l'a pas si regretté Makasi. Papa Wemba a formé un musicien belé. Et puis, Liwana ye, na cimetière, tout le monde a été musicien moroté. Le seul qui a ba saper, n'est pas Kendaki. Si la couleur de tout le monde a ba saper. C'est quoi un musicien va former qui basa wapi? Biso ba saper ya collectif à maison mère. Ba musicien mususu basate, même ba Côte d'Ivoire, ba musicien basate. Bon, biso toi ba saper ya collectif à maison mère. Oui, la grande mtu tinda biso, toi toi assister na premier anniversaire ya père na biso. Nenga dayaki comme azale mutabilamba, nenga lataki do biso beto ko se présenter, to la tarande to mesana ko lata. Ya trois ko lobezate. Merci beaucoup maman, maman baté. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Déjà à la fin de votre émission, Masalona Basta, mais là c'est Boboko ya Boka. Et tant que vous avez moni nécropole, couleur Madakoko, osez le couleur Papa Wemba. Bona kozoba image ko panda sango et puis to pandi pe sango moni ndenge leki ba leli ka absence ba musicien. Donc absence ba musicien. Oh, bah, ça dit genre de flair, le kaka ba saper. Qui présente en nécropole, qui présente en rata couleur Madiakoko. Donc déjà à la fin, merci à vous. Et merci à toi également, grâce à toi qu'on a resté cette image, grâce à toi qu'on a eu cette image Junior Kapaya, ceux qui ont été les Moussous Mambo TVD, et grand merci, de gros bisous à toi, notre maman Pauline Momo. Un grand merci à mon boss, il s'appelle Patrick Momo, mon l'amour. Un grand merci à toi, Enoch Kouma, porte-monnaie magique. Claudie Kouma, Zambie en Norvège, tout le grand TVD. Bon, moi, couloir, Léli, papa, oui, vraiment déjà une année.
Donc quoi sumba la ciment, so tombe batté genre batté tombeau pardon. Donc il y a on ça pierre tombale pour sa image. Ce qui veut batté to ce qu'on pendara à sango parce que biso ne qui est présent et présente na couleur na roti na nekropa car biso l'émission était absente. Donc merci beaucoup à vous. Toujours moraliko, moro ce qui nous a mis mon boulot. Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.